Nous avons matinée de commis Botelli de Fumukimango à Botama le 12 septembre 1886. Mais le lot, Fumuku, nous avons Kamana Bango la 4 régions africaines. Il y a le 9 mars 1889. Nzambe azali losambo te kasi Nzambe azali mosala. Po lelo nzete nyama mbisi mabele nyonso ezali fruit ya mosala. Likambo ya mabele eza masekite mambu mamiondo mangolo melina oyo tozomona awa eza ya mai na yo mabele oyo tokonyata eza ya do mangolo melina. Matondo mingi na bino bandeko balandi émission Bayindo totalement émission oyo à chaque fois Bayindo balandaka yango bakiselaka bango implice na mai oyo bango bayebaki te na bango ina bango mokolo molelo. Dès le moment masolo na biso na kati émission Bayindo totalement ezali penza kolandelela ba cause to pe ba conséquences de ça la biso lelo Bayindo to kama makaba na face. Lelo tina 21e siècle moto moyindo azweki importer sous-vêtements au bamindeli balati. Si na 21e siècle moto moyindo ata tonga pamba zoko akosala te batangi bakelasi éviter eloko nini peneza na sima ya mayewana nyonso ndelo kola mo limeselito yambaka bangunza oyo baza na kati ya religion africaine oyo bazosala na mokonzi ya bangunza nyonso moto soutien muzala pana na ngola musala nde topesi bango mbo desina bazali nde lelo toyambi bangunza mibale moko na komo ya ngunza zonos moko na komo ya ngunza bokiti nde bango tokosolola na bango masolo na biso ya mokolo bote na biso bangunza ala tokobanda na bino mpenza ngunza bokiti lelo moto moyindo na kati na mokolo c'est comme si biso nyonso tozosala ezodépendre na modele kolia ya pasi 21e siècle moto moyindo bowumbu 19e siècle moto moyindo bowumbu 20e siècle moto moyindo bowumbu tokelama po tozala bawumbu ya libela to ezala babiloko oyo biso tosala na kati ya mokili yango esala patina lelo biso kokozala kaka na kibowumbu pamba te lelo soki omoni moto moyindo symbole eza kaka ya pasi na pasi lelo na belelo oyebi te eza libabe oyo soki balobaki bakoko na biso baza na f baliaka mbuma yango biso lelo bakitali na bango to koko na biso saulo amonaka motakala ya koko noe toyebi te ngunza mekana kososolisa biso moto moyindo lelo bakozi oyo ya pasi ya moto moyindo ezokokende ngunza bokiti matondo mingi ndeko mopanzisango matondo pe na banso na biteni biso oyo bozwami po bozolanda biso tokolikia ya solo moto mwindu aza na kati ya pasi moto mwindu azonyokwama moto mwindu aza inutile na mokili mobimba lelo par rapport ya balokoso nyonso nzambe asali cause na yango ezali le 3 mai 1491. Le 3 mai 1491, ezali mokolo oyo roi Nzinganku andimaki kozwa baptisimo na maboko ya bapaya to pe na religion ya bapaya. Nde wana esalaki ete ya solo totiki bonzambe na biso, totiki bokoko na biso, totiki bizaleli na biso, toye kokota na bonzambe oyo ba impérialiste to mindele bakumbeli biso. Et na kata bonzabe na bango baye batangisi biso na système na bango baye bakotisi biso na politique ya système na bango baye bakotisi biso na économie ya système na bango et système na bango eza système ezosala bolamu mpona bango b'impérialiste mais eza système ya mabe mpona biso ba congolais en particulier et puis ba africain en général. Donc cause ya pasi na biso euti le 3 mai 1491 uta wana roi Nzinganku andimaki kozwa baptisimo epai ya lokoso pembe donc atiki bokoko na biso ake na christianisme yango ekumi biso na kati ya pasi. Mais ngunza tokata minongo lobaki ngunza soki lelo kolobaki le 3 mai 1491 eza cause to mpona pasi na biso bayelo mais mingi mondela mimi alelo esungi biso ngunza bokiti tomoni na mikanda bokotanga kotanga wana eza mondele moto alakisi biso ngunza bokiti bolati elamba tozosalela eza mondele ba machine nous sommes biso bililingi eza mondele tout on baki o mondele akumeli biso eza pasi mpona biso ngunza quand même quelque part reconnaissance faut ça
na mutu oyo apesi bino bona moto banzi mpe boteyaka yango na bisika boso kokamba mokonzi na bino mpe mbala mingi toyamba bango asenga na reconnaissance kutu na bayindo mpe mokimba na bino bangunza ingratitude ya makasi koloni kondima te motu oyo alongoli biso na eta ya kibonyama apesi biso kibonyama matondo mingi ndeko mopanzisango na mokuna na bino mosusu tokolikia reconnaissance oyo biso tokoki tozala nango epa mindele bon na biso tozomona yango te pamba te kotanga oyo olobi lelo tozotanga mpo mondele moto aye kotangisa biso me tokolikia eza tosala lecture tosala différence ya kotanga na koyekola kotanga ezali kaka neti na baloli boye na bali kotanga etinda ya molimo boye na boye bakomi yango nga nazotanga me koyekola ezali kokota na bozindo ya mai oyo esalama na kati ya leta bakoko na biso bazalaki na mai bayekolaki na kati ya natine bayebi ke soki tozwi mbila eteli batokisi mbila bakamoli yango ekomisela biso mafuta mbila moni wana koyekola na kati ya natine me kotanga eza lecture mondele ya kosalisa biso mondele ya kosalisa biso kaka aye asali badiscours na ye asali bamai na bango ekomeli biso toyekaka te oyo lecture oyo tokotangela yango boye oyo tokozongisa boye kaka boye mai oyo ekomami na kati toyebi yango mpe mai ekomami na kati eza mpe mpona intere na biso tendakisa ndenge olobi kotanga classe ya mondele ekotangisa biso qui a découvert la mouche du fleuve Congo eza dekoka eza bongo na wana mpe kaka eza mabe mais sikoyo nayebi te biso lelo toye na RTVS 1 ndeko mopanzisango nde toye na RTVS 1 awa bamashine nyonso tokuti bapareil oyo tokuti awa biso batoye kodécouvrir yango mpona bandeko bazalaka awa to toye kodécouvrir mpona bandeko nano bakoti na RTVS 1 mais koma biso na mbouchire bakoko na biso baproton biso moko bakolo ambouchire tozalaki na mbouchire na biso tozalaki komona yango te oye devoka waya kodécouvrir mpona biso tokolikia ezali lolenge oyo mondele ayaki kofasone mateya na ye ayaki kofasone mateya na ye mpo biso tozala bato ya mayele te me tozala nde bazoba na ye ye abima mayele mpa na biso tozala bazoba mpo oyo nyonso ya kozala yango mposa mpo na biso bandeko balandi émission bayindo totelema kozolanda bangunzu baza na kati ya religion africaine balingo ezali affiché bobanda kobenga kokomela biso bangunza baza awa bakomela bino na mituna na bino mbuza nzomosi mbuza bokisi ntango akoteli biso na introduction talisi biso date moko c'était le 4 soki le 3 mai 1491 abi ezali date ya pasi na biso mais soki bolobi bongo biso toyebi ke pasi soki ezali fo soki ezala bamboka mingi ya baafricain totelembaka tobundela indépendance mpe tozwango ntina lelo mais soki lelo biso bayindo toali konyoka mokonza nzomosi ozaka na tendance toujours kozongisaka mo mpona bambundele mpona nini lelo awawa toza na bayo baza baincapable bazokoka te kodirige mokonzi ya mboka kutu azoreconnaître yango aza pas même na 15 personnes elingi koloba ete mokonzi ya mboka aza meme na difficulté ya baye oyo baboye na makanisi ya malamu mpo mboka ekeye liboso seke bayindo na kati na mokili c'est comme si oza so inutile esika nyonso bayindo bazali ngunza nzomos symbole eza kaka ya bosoto desordre bayokanaka te kofingana koswanana koyinana baguerre bitumba na bitumba foti monene te foti ya biso na biso soki place one exista seke na temps moko befo faire ngunza nzomos oloba pa na bino matondo mingi ndeko na biso mopanzisango tobandi ndeko nguza bokiti boto bauti kotalisa wa ete na manaka oyo bapesi biso date ya le 3 mai 1491 ezalaki mokolo oyo ya biso azalaki représentant spirituel politique to tokoloba politico spirituel azalaki kotala mai ya molimo na mai ya mosuni wana nani roi nzinganku mpo ye moto azalaki moto aza kokamba mingi royaume to Congo central Congo ya ebandeli royaume Congo mais baroyaume ezalaki ebele na kati ya Afrique bolobelaka royaume Congo oui na kasi baroyaume ezalaki mingi ezalaki baroyaumete mais ezalaki baroyaume minene te mais axe central ezalaki roi nzinganku oyo moto azali kokamba manso azosimba nyonso eza epai na ye na ya molimo na ya mosuni ye nde akopesa epai ya baroi misusu wana keno tala maye euti na molimo esengeli botambola mais uta wana koesamaki na kondima système ya loposo pembe mopaya epai na ye
nakopesa ndakisa lokola nini omoni ndeko na ngai mbwa ntango azalaki nano na zamba azalaki libre akangi puku ya ye moko akolia ndenge alingi akangi mboloko akolia ndenge alingi po eza ya ye soki ale ndambo atiki ndambo eza kaka ye moko mais banda kaka mbwa akomaki domestiqué epai ya mutu akomi kodépendre epai ya mutu seke bakomi kotinda yo kende kokanga nyama po oyo akopesa nga mètre sikoyo ngai mètre naye nakopesa yo quantité onga nalingi soki mpe nalalisi yo nzala po ozodépendre ngai nalongoli yo meme kombo oyo ozalaki nango na kati ya zamba napesi yo kombo ya ngai moko milu dudu kombo nyonso nakopesa yo ifo ondima yango eza lokola biso roi nzinganku azalaki na kombo ya nzinganku nzinganku ezalaki lokola oyo aza kozingela nyonso bokonzi nyonso ye moto azalaki koyangela yango mais ntango balongoli nanu kombo wana parce que eza non significatif mpe eza spirituel azwi kombo ya ndonzo ao Jean premier lakisi nini eza mabe te Jean eza parmi badisciple ya kolo yesu bon soki eza ya kolo yesu tikela yango kolo yesu mais koyela yango epai na biso te omoi te keno ntango kaka azwi kombo eza ya ye te eza kobalana te na mai ya molimo na ngambo oyo ya biso akoyisami na nyonso mboka babongoli kombo ye moko moto babongoli kombo systeme meme oyo azalaki kokambela mboka babongoli yango tokomi kodépendre ndenge olobi ya mokonzi ya mboka aza kotungisa matala botala eza nini biso bayindo tokomi na dépendance ya systeme ya mondele bato na bato bazali na lolenge ya ekambeli na bango lelo tokoki kolobaki ye soso aza ndeke abwakaka mpe maki pigeon aza mpe ndeke abwakaka mpe maki mais volume ya maki ya soso eza différent mpe na volume ya maki ya pigeon mais okomona nini pigeon soki apasoli maki na ye mwana oyo abimi sika le même jour abimi sika na soso apasoli maki na ye mwana abimi sika okomona mwana ya pigeon sala constat bie tuna na bato babokolaka okomona mwana ya pigeon aza monene par rapport ya mwana ya soso mwana ya pigeon aza monene okesko na kolia na bango pigeon aza ndeke soso aza ndeke soki babwaki nguba bango nyonso bakolia nguba soki babwaki masango bango nyonso bakolia masango mais soki akomi na pese pigeon alobi te biso uta bokoko na biso pese toliaka te alobi te ata nzala yango ndenge na kosimba pese te mais soso en tout cas kolekisa pese te omoni tolingi tolobaki bato na bato ndenge nzambe akelaki bango bazali na identité na bango bazali na système na bango même morphologie na biso eza différent otali même moto moyindo soki moto moyindo soki bazomona morphologie na ye identité na ye c'est l'homme noir l'homme blanc bazomona mpe na lolenge na ye na identité na ye aza l'homme blanc peau jaune aza mpe na ndenge na miso mike lokola moto amonaka te me amonaka mosika baarabe mpe ndenge moko lelo soki ngai naza kobokola soso na ndako nazobwakele masango nazobwakele nyonso ya kolia zo ya monene mokolo bokilo akoya na kopesa bokilo nini nyonso mondele osa ezaka bénéfice na ye eza bénéfice na ye me nguza toyeba kotanga te meme na bilamba balatisi biso yo moko benya okombo bilamba eza na français te kendo tala na exode 3:21 na mokanda na bango batanga ya bonzambe na bango komona kino ntango meme Joseph ayaki na Egypte ndeko na ngai ça quand même sincère Joseph ntango ayaki na Egypte akoti na kasho kolandela mayo ya sale ba histoire roi pharaon azwi ye pharaon tutumos azwi ye avandisi na ndako azwi bilamba lin alatisi pharaon azwi bague ne en or alatisi pharaon azwi chaînette en or alatisi pharaon tozaki ya bilamba te bana ezeton bazokende basengi meme bilamba pa baégyptien ndeko na ngai basengi bilamba tutumos azalaki moto moyindo to azalaki mondele Égypte lelo eza Égypte oyo baarabe nde bake kosinstalle mais Égypte antique Égypte ya kala oui eza Égypte ya kala ezalaki ya bayindo oyo ya lelo oyo ezali bagere oyo yango esalemaki nde wana biso totiki mabele ya Égypte tobi te bana kasi na biso baza na esika te tokita te kovanda sikoyo na royaume Congo totiki sikoyo Égypte wana ya kala nde bango baye kovanda na kati wana tozobela royaume Congo baya kotonga royaume Congo baza basi égyptien babetela lisolo ezali baégyptien bazalaki kala mpona nini omoi kino ntango biso tonyokolaka bana Israel tonyokola bango 430 ans tonyokoli bango todéplace toye kokita na biso tomati toye kovanda na royaume Congo na kati ya mbanza Congo to Congo dia totila bato babenga Congo dia totila tovandi na eteni oyo wana lokola tonyokolaka bana Israel 430 ans le même peuple oyo baza na kati ya mbanza Congo bavanda na mbanza Congo
na kotambola ya Diego ka kotambola ba ko découvrir le même bateau génération wana bango ba ko s'installer wapi na royaume Congo ndesika oyo esala kino Rwanzinga ku oza ko représenter pharaon antique natango wana yo bebisa ki bana Israël onyokola ki bango c'est que il faut futa nyongo parce que on a nyongo na biso nde on esika pe akota ki nyongo ya ko futa nyongo ya mabe o to sala ka bana Israël donc to sala ka mabe il faut to futa mabe mais après 430 ya mabe to sala bango il faut nyongo sila mais les lois qui ezaka ka tozo nyoko matozo continue na konyoko mais suite ya ignorance na biso to mi pesi kaka na sentiment on ezaka bana zetomba limaki na Égypte ba komi na désert ba komi ko bisa susu Moïse kino il fallait tika biso kaka bongo tozo ngala biso na Égypte awa to bani konyoko ma ndenge pe biso tozali soit disant tozu indépendance wanza ba accord to signé na Belgique na biso kino tozu indépendance to komi état souverain mais état souverain c'est faut to dépendre na makambo na biso mao ya biso moko to salela yango ata soki tolia ka konga na biso to kamola mafuta ya biso tolia na ndenge na biso na identité na biso mais les mêmes batu tozu indépendance to komo la susu communauté internationale aya mundela ya na mboko ya kosunga to au moins to bimi bana na sentiment wana tozo dépendre kaka na système à l'opposition pembe to kotika la ressentir à tel moko te ezali indépendance na biso to kotika la ressentir le moko te ngunza nsomo sibande ko bala biso ba yindu telema ko kamwa tato lobi ke émission ekelema ki na tinela ki saka moto ni sika ute sika pomi ne sika libo kendo utala mayengunza mo tso talisa Égypte biso libete na raison na kati ya bible bala Israël na Égypte la biso ba tufali bande ko ba numéro ça affiché bo continuer ko benga ko mela biso ngunza bazala ba kwa la bino na mituna na bino yoso ngunza bokiti ngunza nzomo sa uti ko soulever lo moko ya makambo ba kombo lelo biso ba kombo lelo zo sa succès faut ba benga Bernadette faut ba benga Nadège faut ba benga Niclette faut ba benga Cédric faut ba benga Franklin faut ba benga Merveille faut ba benga yo Yannick hein ba kombo wana nde biso ba yino tolinga uswa to benga yo Youssouf uswa benga yo Moussa hein uswa benga yo Ibrahim ba kombo wana nde pe ba yino mais lelo bino kotala ba kombo pe biso ba yino unza bokiti so na kapi mate mutu ba ko benga ye Chibwabwa ko se pe na ba benga ye Cédric Chibwabwa. Est-ce que sur le plan spirituel bino bangunza comment ça l'influence et pourtant nini na pomo ya mutu sur le plan spirituel comment pour moni bino ba c'est comme si bino bangunza bolinga ba prénoter vous avez la bangunza bokiti so de tous nos prénoms au linga kopesa komba prénoter ngunza so tous nos prénoms au linga c'est comme si nous fait donc ito ba influence nini kombo na vie ya mutu za kana maton de nini elomona bandeko zolanda biso tokolikia tango oyo bangunza bazoko sala ba défilé na ba itambeki kuna kwa kusosolisa bayindo zana tina mutu akeli biso eza tata mokelo akeli biso bangunza toye te poto sala banti tata mokelo mais toye poto ya kusosolisa bayindo ete ya solo tala tango to komi ezali tango eza na kati ya bilaka bango za soki tozongi na mutuna na bino ya koloba ete Combo. Influence sur le plan spirituel. Combo ezali une influence munene pe makasi sur le plan spirituel. On a dit antolobi mundele ayeko tangisa ayeko sa biso lecture mais ayeko yekolisa biso te bako kuna biso te ba yekolaka. Ayibi ke mwana tango abotami na eleko oyo atali nature azo yekola na kata nature. Mwana ya botami na peso ndakisa na biso. Biso kombo na biso bokiti boto. Boto epai na biso ezali bana oyo babotami na libumu ya bapolisi. So bote mine na libumu wana fo apesa komba boto. So pa na biso ke kababi oyo boto donc awuti na babisa ya bafumu. Babokonzi oyo ezalaka ya kuwelela te. Bososoli donc kombo ezoli ezala tina na yango. Mais ce qu'on peut dire, Bernadette, on peut dire que nous avons dit lelo, comme on a ngai Jean-Marie. On limite que combo ils ont reflété molimo. Tant on benga Jean na Marie. Jean asalaki ni, Marie asalaki ni. Yo suis pas comme Kolo Yesu na apôtre Yesu. Sikoyo malamu matondo mingi. Ngai sikoyo mama ya boti ngai. Kombo na Marie, papa ya boti ngai, kombo na Jean, papa sanga Jean-Marie. On a ni ya honte dans ça identité. Kotala morphologie ya bai so kotali ka mutu ndenge azali oyo ya oyo aza moyi so kotali oyo lobiki oyo aza mundele so kotali oyo omodi oyo aza musaka
na bakombo pe landaka pe mais na kombo kasi parce que mari kombo ya mari na bokoko ya bayindo etikala kozala te ezala te kombo ya mari eye koya le 3 mai 1400 ntango rwandinga ku babatize ye na Joao premier oyo na Jean premier akomi omoni soki babenga bino bato bafrançais akomi omo ya roi ya Portugal Joao premier ata ngwana pe roi Portugal pe azoka pe kombo ya sikoyo mutu na totuna sikoyo eske na histoire roi ya Portugal ye pa azoka ndoi ya rwandinga ku te ongelobake yo rwandinga ku ozwi baptême na bakonzi na yo okomi na dépendance na bango okokamba lisusu te okokonza lisusu te lolenge tata mokeli azokitisela na yo mpe konza okamba bapepo oyapisi yo okomi siko kokambama na baoyo ozweli kombo identité spirituelle wana oyo ngunza boketi olimi sosungaka nde ndenge bino bolobaka toza na 4 race toza na barouge toza na bajaune toza na bapembe na biso mpe bayini bosunga biso bandeko balandi po pamba te makambo bakombo wana esalaka mpenza mpasi ozomona ke tozozwa bakombo sanke ekosanga koyeba soki ndakisali ozobi ke lokela biso kombo moko pa baarabe identité ni ezolakisaka kombo eza ya baarabe kombo nini okopesa biso kombo epa ya baarabe kombo moko ezolakisaka identité ya baarabe mais soki ozwi ndakisi olobaki ya bango osepela babengo Yusuf identité mba moko ya baarabe eza donc identité ya baarabe ntango olobiki kombo Yusuf Ibrahim eza identité ya baarabe eza ya bapembe bamusa epa bapembe soki ozwi bajean ozwi bamatie ozwi bamarke ozwi bamarie ozwi bango nyonso wana eza identité ya bapembe bongo pa bajaune okozwa bayang yu bajackie chan balingi nyonso ya bango donc à partir ya kombo apamba ozopesa na identité ya moto ingeta eza ndenge wana eza lwa nature parce que soki otali nature même ndenge nature nde ezotangisa biso lelo ebele basala nzambe ebele bateyaka makambo miboko te te yanguza bokiti yango tolobi na yobi eke mundele ntango ayaki na système tokufi na système ya baimpérialiste mundele amemi système na ye aye siko okomi kokisa epai ya basali ya nzambe oyo ezobenga lelo batangi na théologie na système ya baimpérialiste basali philosophie na système ya banani ya baimpérialiste biso totanga nature parce que okomona lelo oyo manga ndenge eza wana nzete ya manga ebotaka nini manga soki otali boye avocat oyo nzete ya avocat po azobota nini avocat identité ya nzete ya avocat ezoyeba na partir ya mbuma oyo azosala oyo ezobota kati na ye bongo sikoyo mpona nini na banature kutu na bikelamu mosusu na biloko bazoresite jamais okomona limanga lelo babenga ya avocat eza impossible mais mpona nini biso bayindo tozosepela to ndima babenga mosusu Ibrahim Yusuf Marie Jean-Marie babenga mosusu na basaint Valentin ainsi de suite ezali kotika toperdre culture totiki bonzambe na biso totiki système na biso tokoti siko na système oyo bazobaekomesi biso nde bayebi biso baye siko okosipa oyo ya biso tozala moni peuple sans histoire aza nini ntango ozolobake bilambo bolati eza mondele moto asali yango ntango olobi elamba eza na kota nini eza na parmi ya bakota na biso bayindo omoni ntango olobi elamba seke bakoko na biso basalaka elamba parce que mondele te moyokokisa biso ke oyo babenga elamba ozomona il faut toyeba eloko moko ndeko na ngai pasi na biso ndenge tolobi ebali le 3 mai 1491 parce que avant na eleko bakoko na biso bazalaki na pasi oyo tozala nango te mpo bazalaki na bango bakoko na biso bazalaki komisalela mayema soko bazalaki nango kosa kososolo ezali ndeko na ngai bandeko bazolanda mituna eza ya biso bieno ya bino bangeta bososoli mpo ezala omoni bino boza bapanzisa yango bino bozosala pont ya bangunzo bozoyamba elongo mpe na population oyo aza na posa azala informé population aza informé te bayindo baza informé te mpona nini babombeli bango boyebi na bango eza bazipiki yango bayi kozwa oyo ya bapa boyebi na bango bazipiki yango ngunza bokiti bandeko balandi bozolanda bangunza oyo bazosala na mfumu kusuki mozala mpana yango la mosala na kati ya region ndenge toloba émission na biso ekelamaka na ntina kolakisa moto moyindo esika awuti esika akomi na esika ali kokende numero ya bapel to mpe batesto ezali wana affiché bokontinue kobenga ngunza nsomosi ngunza bokiti baza bakoyanga na bino na bituna mosusu ekomela biso yango sotunana ngunza nsomosi baloba mituna ye lisesi okuti koloba wa etouche mpenza bato na bandamo ya soso na pigeon o pigeon ndenge aza bongo baza bandeke bango mibale
mais so boki nguba balia kama sangu balia kama so boki mpese puis chose lo bakiza na tire na ngate bakoko na ngai balia ki ya muté nde obimisi biso ke biso na bamindele to za bokoko moko te bato na bato balanga mais na kotala penza mokili ndenge zaleli ngunza nzomosi ko banda 1960 tina lelo mundela kenda pe aza musika na makambo na biso soki lelo même na bakombo bolo bato olongola peza foti na biso lelo komona mutu soka komi kaka na kibokonzi soki nazo kibokonzi te le peuple d'avant boye maloba kitoko soki kaka komi na esika wana akomi konyonga bandeko na ye mona pesa kaka foti ya mundele ngunza mundele déjà kenda na ye kanga bisaka na 60 tina lelo 57 ans passé mais bangunza na 2017 bazolela kaka na kombo ya mundele toli boso attaqué na bayo oyo baza ba incapable ya kozwa bolamu ya biso baye toza na kati ya mboka toli boso attaqué na mundele akenda na ye lelo kuta ndani kutu journal moko boye basénateur américain bazosenga na Trump afongola misu na makambo etali Congo ozomona quelque part bolingo matondo mingi ndekompanzi sango Trump afongola misu mpona makambo etali Congo omoni esika bomba biloko na kolia so mutu mosusu balingi kotia mwa mosapi so mwa miso yango tofongola miso sino te kato na biso ekoki kokende ezala pasi mpe mawa mingi na maso oyo ezotalisa biso dabord na banda nano ntango obandaki awa olobi basali ya nzambe basali ya nzambe na mboko bazalaka te nzambe bazachaine ya télévision ozotala bango tongona ngai mosali ya nzambe aza tika natalisa yo ndeko na ngai yo osalaka na RTBS vrai ou faux toza moko ya basali ok nana futaka yo eza chaîne siko mosali ya nzambe ntango azosala mosala ya nzambe nani akoki kofuta ye baumbo ya nzambe no nayina tuna baumbo ya nzambe to ye moko nzambe fo afutaka ye omoni nyonso wana ezalaki moyibi bandeko bolimbisanga ezalaki moyibi parce que yo nzambe moto aponaki ozala travers na ye so elangano ekomi bandimi soki bapesi mbongo yo ole mbongo wana obake no te yo lona awa okozwa yo na lola donc omona wapi moto oyo aza kokiseme nguba ne na mabele akende korekolte yango na lola mosali ya nzambe azalaka te nga so naza nasalaka na bralima moto akofutanga ndenge ozosala na RTBS moto afuti so okomi na suka sanda donc basali ya nzambe bazali te me baza kaka bandeko oyo azwi mwa kompani na ye na nkombo ya nzambe nini akoki kosala po aliaka mbongo ya bato sikoyo systeme nini ndeko na ngai vrai miracle ebongola kaka ndenge bakoko na biso bakamataki mafuta mbila babongola yango ekomi nini mafuta bazwi mélange ya masangu science na français na lingala eza nini eza boyebi voilà bazalaki na boyebi yo mpe mosali ya nzambe ntongo nzambe andimi yo aponi yo fo ozala na boyebi ozala na boyebi so oza na boyebi te ozala pasi mingi bomoni biso bayindo soki tolobi tozomona kaka pasi ndenge asi akendeki na ye oui ezaka ndenge na yingaki naloba awa boye soki yo mbwa ozalaki na zamba ozalaki yo moko balibere oyo epai ya maître na yo alobi bon en tout cas à partir d'aujourd'hui naza so na posa na yo te na libere okende na yo oke na zamba olekota no zamba okazosala chasse na yo moko liaka ndenge olingi yo ozokende okomi kaka na frontière ya zamba akomi kotala basusu maître na yo nazonga so babengika milu oye mbango olobi nini ozomona ntango tozwi indépendance na banzi eloko ya pasi ezalaki nano yango nini bandeko na nga na bino baye bozolanda tozwi indépendance toyembi mpe hymne national ya indépendance debout congolais debout congolais est-ce que bato nyonso ndenge toza peuple congolais ayebaka signification ya debout congolais ayebaka mpo lelo peuple atelemi alobi mapongami fo ezala peuple ayebi yango te soki ayebaki yango ndenge ezolobela kaka telema mwana congo nakasi tokotaki koloba ndeko mokonzi sango ete omoni mbwa azalaki kodépendre epai azalaki domestique epai ya yo maître sikoyo ozodépendre epai ya maître no atake mbwa apesi yo kombo na yo milu dudu mpe bongo na bongo mais ayomona keno te yo mpo komo oluka ozala libre na bosomi na yo ozonga ndenge ozalaka nokala ntango ozalaki na zamba ozokanga puku yo moko ozokanga mboloko yo moko olia ndenge olingi sikoyo maître na yo atiki yo alobi kende mais ntango yo ozongi okomi indépendant ndeko na ngai il faut ozonga lolenge ozalaki il faut longola kombo baza kobengo ya milu il faut ozonga mbwa mpenza mbwa kombo ya mbwa ozongi mpenza mbwa na zamba okomi kosala identité ozalaki nao na zamba na solo na yo il faut ozonga solo ya zamba mais biso le 30 juin soi-disant le 30 juin tozwi indépendance politique to signé accord entre Royaume et Belgique na RDC to signé accord le 30 juin voilà à partir ya lelo
RDC comme libre, comme indépendant. Mais tant qu'on est indépendant, il faut ça la ligne. Il faut voir qu'un nyoso, au système nyoso, parce que vous continuer dans côté. Il faut voir que le système nyoso, même les Français, vous pouvez utiliser ce français. Mais ça langue officielle en bas là. Ça langue officielle, tant que vous avez hymne national, vous avez la langue vous avez hymne national. C'est ça hymne officiel, mais hymne national. Donc, ceux qui savent que nous avons de façon on va porter la bise, non, on va porter la chose à c'est ça langue officielle. Hymne national, vous avez la langue ni. La langue nationale, mais la langue officielle. Langue officielle, c'est que vous dépendez de la officielle. Donc vous dépendez de la paya. Il faut que vous ayez lingala. Moutinho Sazoka qui ah telema mwana Congo, to sangani na pasi, to sangani na bokasi po na bosomi, tombola elongi, ekumba makala, pona yango, toka mata lolenge. Omoni, na mama mukolo, azo comprendre que non ah c'est que togumba maka kingo kala baza ko nyokola so to telema po to tonga mboka na biso. Mais tant aux autres, on est en français. On parle la berre, il y a la berre, donc il faut pas qu'on la mateka, na mapa, donc aïe le comme côté. Quota et baby sibiso, système et baby sibiso, yango passe au biso tous la même atta ba cause yango zo ba cause mboka na biso ba cause. Le lobo voter nga bo voter ngai. Boko voter na binoye, mais akimi quartier wana ye wana na Gombe. Akimi quartier wana ki ofana na na ma campagne. Et na ma campagne kuna commission méchant. Ndeko na ngai. Tango yo belium to voter qui est-ce qu'on mérite même ta comprimé. Bana na soki babeli atini bango na poto mais yo peuple kako yo ponaki yo biki note zala mo lobeli na biso zala mo sunge na biso abosani yo kolata na ebongwali c'est ka ndemo to zo bapela bandeko yo zo denga basali nzambe azaki ne kaka bongo ti ayekoli bible ya alelobi akomi mosali nzambe ye wana na voiture ye wana na nini tout ça akomi mala mais biso to za ko souffrir yango biso banguza to ye pona ko éveiller l'homme noir en général et puis peuple congolais parce que Congo zali mboka moko prophétique ezali mboko le poso pembe na ba poso nyoso batiela ngo mutema baza ko wela ngo kwa ndengo tsikolo ba kino trompe bazo baboki bana Congo ba yidi za mwasi ndumba aza ba matiere belé aza na bomengo aza na makamonyoso alors to linga te mutu saboto la biso mwasi wana yango moni kino bitumba to zana ngo yango biso to ko evesi ko kino na tango biso to komi bandeko na ngai ba indo na biso ba subsika bozali to zala kufungwa mamiso to kosa masusu te système on nyoso mundela ila kibiso ezali système ezali kaka pona bénéfice na ye ata soki ali biso ba biloko nyoso tozomona we zaka ko bénéfice na ye eloko moko te tozwa ki indépendance tozala indépendant na nyonso toloba bakota na biso tozonga système abonzambe na biso parce que yoti koloba a olobi que non kombo zaka na influence lelo yo no poso pembe abenga nzambe Yahweh mais pona ni te barabe babenga ka pe Yahweh mais bazo benga Allah oh oui so okena barabe bakoloba kino hala okena ba loposo pembe Yahweh okena ba loposo mosaka to ba jaune bazobenga Izwara pourquoi biso siko to bela Yahweh lobi nini yao hala lobi nini finalement ozomona te toza lokola batu lokola ngulu kaka eloko nyuso bakopesa ye nye akolia e bapesi ye eloko zangi tina akolia ne kaka donc biso bato toza su bato te tokoma bachosifier epai ya moto mondele azomona biso bato mais azoseka biso adi oyo aza batite baza bachose epai na biso bazoseka tofungola miso tozala éveillé wana nde biso mpe tokozongela identité biso mpe tokozala na bokasi na biso so tokomi eloko moko likambo na identité bandeko bozolanda toyebi te identité oyo biso bayino lelo toza na kati na mokili c'est biso to balatisi biso ngo kolatisa epai ya bandeko bato lokola biso bunza bokiti mpo mate bazosenele biso deja kuna mpa bandeko baza na technique tozobela bato na suki ya biso na biso bunza tokokamona kote sampe bino bangunza bolakisi baconséquence ya bapasi na biso bacause eloko ezosala biso bayindo tonyokoma bayindo balandi siko bapiste ya solution ekosala ete biso bayindo tobanda kolongwa na kati ya pasi wana po tozwa konsomi ya solosolo mpe kopermettre biso totikala bakoti mpe libela na kati ya mabele na biso ninja bokiti matondo mingi tokoliki ya balobi televizio eza molonga na elobaka nango bandeko mosusu batindelaka biso bamessage balobi mpona nini te RTVS 1 akoki atikelaka bino ata mwa batango ebele mpo bolimbolelaka bato yango tolobi ke motu mwindu aza na information te esengi baémission ya balolenge ya boyi okaka bayindo totelema eza inspiration bayindo totelema oyi bayindo baza ya kolala baza ya kovanda baza soki ya kongoluma na systeme ya bapaya oyo baye nango
yango lomoni bayindo te l'émission boye esengi ezalaka ezwaka mwa bango rebele mpo bangunza bazwaka ntango ya kolimbolela bayindo bandeko balandi bino tobanzi na suka bakobenga oyo nyonso kozala na posa bakakisela biso baministre bakosala yango ngunza boyanola motuna na biso mopanzisa moto ngi tozongana mwa mokende bolobi ete mundele esi akendaki déjà depuis 60 atika biso mais kaka bino moko bouti koloba boye bolandi na Sénat américain basénateur bazoyebisa Trump c'est comme ça zolalisa makambo ya Congo fo aza penza botelema bongola miso siko na motuna bino moko botunaki est-ce que ya solo penza mindele bakenda batika biso to mindele bazala na même mise sur biso sikoyo soki ekozalila bongo totuna bango motuna accord oyo tosinya na bango ya indépendance accord oyo biso bainge ntango ya bosolo esi ekoki déjà kozala na mpumukimbango eza kozala na boyebi nde bakokende komelela biso mpumukimbango ezali mozipoli ya mai mabombama oyo ezali accord bandeko so bakoki batangela biso déclaration conjointe des gouvernements congolais et belges. Déclaration conjointe des gouvernements congolais et belges. Le Congo accède ces jours en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Signé Premier ministre de la Belgique, Premier ministre du Congo, ministre des Affaires étrangères de la Belgique, ministre des Affaires étrangères du Congo. Ba signé ba commun accord où ya koloba ete ya solo ba congolais biso ba belge tozali totiki bino soki tokozala na bino toko travailler na bino de commun accord et non toko signer position toko signer lelo alors yango moni ndeko na ngai mopandisango bangunza na kati ya religion futuka bangunza na kati ya religion futuka na bokambemi ya nesongi ya nzila kumukusukia muzala mpanda na ngola toyene eleko oyo mpona kotanisa lolenge kani baindo to nzela nini baindo tosengeli tolanda po tolongwa na kati ya bapasi ya minyoko ya boumbo tozana yango e nzela oyo kolongola biso na kati ya bapasi ya minyoko ya boumbo tozana yango eza kaka biso banso soki tolandi matambi ya mbangu balongo na bakoko nde kuna tokokuta boyebi na biso ezali bosoni na biso ezali mayele na biso ezali nyonso bomengo na biso nyonso eza na kati ya mukimbangu balongo na bakoko pamba te Kiré Jean-Marie Vanep alobi na biso boye azosi bandikopisi mbalisi alobi les jours où vous allez vous organiser les jours où vous allez vous organiser tokosenga ba dommage intérêt na Belgique et pas impérialiste na ba injustice nyonso basala na Congo nyonso mabewa basala nyonso mabewa ba dédommager ba yindo oui dédommager avec ba dédommager yango avec intérêt ba bomi fumukimbango boloko ya mibu 30 ans boloko ya 30 ans et condamnation injuste. Condamné Fumukimbango injustement. Pourquoi? Parce que Azalaki libérateur et rassemblement. Est-ce que ce nous avons libérateur et rassemblement? Il faut pas condamner à perpétuité. Il faut pas condamner à mort. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit le téléphone et belé bandeko balanda ki bino vous avez dit to banzi beto liki ba continuer ka ba robenga pe motuna ba mituna na nzela ba testo le ko continuer ka ko na bango na mwa lomba ngo za ko pesa ni yona zino ngo to ko sisa kuna na ngo za tomosi matondo mingi ya mo ya biso ko pesa ni na biso to singa na bilenge lokola eleko eza eleko ya bilenge kumutuma wala kaki 4e génération akosala eleko na bilenge bilenge tozala ya kolamuka tolongwa na kata ba distraction ya ba politiciens ko bazokenda kolukaka bokonzi epa ya impérialiste bazoya konyokola biso ole tokende ko réclamer ba accord o accord ya soki ya Union africaine o accord ya 31 décembre wana soki accord ya Union africaine bato opposition balobi eza na avantage ya majorité soki balobi accord ya le 31 décembre bato majorité babi eza na avantage ya nani ya opposition totika ya Union africaine totika ya majorité ya le 31 décembre mais tozo ba accord ya le 30 juin oyo soki signaki na ba belge nde kozala pona ba intérêt na biso nyonso biso komona biso munza bokiti boto tozo kokamba lisanga ya baninga ya mipanzo na ngula oyo ezwami bongo na balabala ngayala numéro 30 na commune ya Ngaliema na quartier Ngomba Kikusa référence boîte numéro na biso so bandeko baza na posa ko biso eza bongo 09 98 58 80 05 boba de so sungunza 09 98 58 80 05 bandeko balanje biso bayi moto tele moto sobela bona na soka ya biso na biso pamba te TP pensa ezali ngonga kala ndenge ngoza bokita sala appel bino bani kozolanda o sepela kana biso bayi moto tele mpona nite ko sala effort et biso bayi nite ko maendele ngunza nzomos tobele bino na soka na biso ngunza bino ba soka moi
mpona mokolo elelo émission mokolo molelo mpe bokopesa nini wana telefone mais ebele bandeko balandi bino kolandela bapiste basolution nini oyo bino bokopesa oyo biso bayini tokolanda po ete tokoma libéré oyo bino boza na posa te tokoma toza libéré na miso ya bamidele bowumbu esila na génération oyo matondo mingi mopanzi sango na kopesa biso maloba mais tokosenga na bandeko nyonso bozolanda biso mingi mpenza bandeko bayindo peuple congolais en particulier tosenge na bino tozala éveillé tozwaki ya solo indépendance mais indépendance moko ezalaki triqué cette fois-ci lokola biso bangunza toye mpona koéveille susu l'homme noir ayeba ete te indépendance wana bapesaki biso ezalaki indépendance ya papier mais toye nano mpona toluka indépendance spirituelle conscience na biso ezala nano éveillé nde kosala ete mosuni na biso mpe ezala libéré mais soki sur le plan moral sur le plan spirituel toza ya kokangama en tout cas ekozala biso pasi mingi lolenge baloba na biso ke non un peuple sans histoire c'est un peuple sans âme elingi koba ete molimo oyo ezanga kotambusa nzoto nde malamu ezalaka na liberté te yango toye kosenga na peuple congolais tozala soudé tovanda tokanisa estce lolenge bakambi oyo bazokamba mboka na biso mingi mpenza na bapoliticien baza kokamba eza na opposition eza na majorité bazosala yango mpo na intérêt na biso to bazosala yango mpo na intérêt bapaya parce que soki problème bakimi na bango so totikala lokola bibwele na bango basakanela babimisaka biso na balabala totomboka tosala boye okotikala komona leader mo politique te akende na liboso alobi kenonga te bandeko na ngai soki likambo ezali tovanda tosolo na bino mpe bapoliticien bozolanda biso soki boza kolanda biso mpe bolandaka RTVS 1 soki boza kolanda biso conscience na bino esala ete ke non peuple oyo bazali peuple bazali basungi il faut biso tosunga mpe bango tosungana tobanzi wana ezalaki message topesi na bandeko baso biso kombo ezali kokonzumusi amani eyiko bakino ndako moko ya kimia tovandi bongo na Matadi Mayo nde sika siège na biso mpe ezali na Matadi Mayo na balabala ya Lukula numéro 6 na eteni ya commune ya Mongapula numéro na biso numéro téléphonique ezali bongo 090 30 92 865 090 30 92 865 soki bobengi biso na bokozwa biso soki mpe na Orange nde tokei bongo na 085 396 388 5 na suka 085 396 388 5 na suka tobanzi ete nde tokutani mbala nsima na nkombo ya Fumukimbangu oyo atindi biso po topanza sango oyo botikala malamu bandeko balandi émission bayindo totelema esengo pesai na kati ya bandako na oyo bino boyebaki te bakisami bino na mokolo mwa lelo kolanda bakestion totuni bangunza na babiliano bangunza bapesi tata mama lelo tozonyokomaka nzoka nde mondele bangunza bademontre noir sur blanc mondele ndenge aza kosala bamafongole mokolo na mokolo mpo amaintenir biso na kati ya kibowu ozodeklare baaccord ya cité union africain oyo eza mpona pouvoir ya catholique ya 5 oyo eza mpona opposition oyo accord ya malamu ezali le 30 juin oyo ekomema bolamu ntina bagénération future opesi yango mokongo mondele ayebi accord ya malamu eza oyo yango azolinga kutu te bato balobela yango me bangunza batelemi na mokonzi na bango Fumukusu mpo balobela bino bapoliticien tata mama moto nyonso alinga kota na contact ya émission bayindo totelema akobenga biso na numéro oyo na 082 319 22 25 082 319 22 25 soki mpo soki numéro ya ngunza moko bien te soki obengi biso tokopesa bino numéro ya bangunza tokokontinue kosolola na bangunza mpe tobandi mpe toliki na mikolo soki boya toyeba susu bangunza na ntina ete bakokososolisa biso bayindo na mai po toyebaki te nde kimia ya nzambe ekokosala na bino tokutani na poso oyo ezali koya bandeko bokolanda biso na radio chaque mercredi na ngonga ya 21h20 fréquence nango ezali 89.0 mokolo mosusu ezali le même vendredi oyo émission na biso elekaka na moi na tv na 11h na butu nango ya 22h20 bokolanda biso susu na nzela ya radio mpe émission bayindo totelemesa susu na lundi na 22h05 nde moto nyonso asepelaka na émission na biso akuta na manaka wana na ntina ete akolanda émission nde kimia ya nzambe ekokozala bino tokutani na poso ezali koya ndenge tobotama tini tokomi boye toyebi ke Fumukimbangu abotama le 12 septembre 1887 me lelo Fumukusu na bangunzo bazokamba na bango na kati ya région africaine bayeli biso date le 9 mars 1889 nzambe azali losambo te kasi nzambe azali mosala
mpo lelo nzete nyama mbisi mabele nyonso ezali fruit ya mosala. Likambo ya mabele eza masekite mambu mamiondo mangolo melina oyo tozomona awa eza ya mai na yo mabele oyo tokonyata eza ya to mangolo melina